Ane action liboso. Ane action liboso ezali nini? Akangi ni kinda etona batanga rasote. Action mi balé alobi ke vina biso dépendara na Israël. Action ya sali. Action ezalité, action ezali ko flouer peuple congolais ba tape œil. Na koloba na yo. Yo kasi ba DG ba kangami ona ba kangi bango nani. Bango ba extrêmement ngalo bim. Rétro commission ba bandana na kamba rétro commission ba kangana ba to ba kamata ba kamata ba rétro commission ba ba bisa kambongo banani. Ne ba kanga ba innocent. Ba DG on a bien sûr ba porter ba chapeau ya batu. Monde ya boko non. Bon ça va. Ngana ndimi ko porter chapeau na kei. Usoka bango mama so ba teke ba kufa bango moko te ba yebi bisika mbongo ekendeli. Problème iso ngi bo sala makamba so ya nini ya bo luka mi ya mbongo ya 100 jours. Boko to na présidence. Ba kuna. Le pays a des problèmes. Tant que tu pays ça n'a pas problème et la question karaté que musique tu retires robeta musique te ata na beni kuna ba tu ba musique na ba téléphone na bango. Sika fali pupa wana mbongo so kamati na musique. Après ko sala ta moi mani eloko moko ya mokete ata moi eloko moko ya mokepo na mboka te. Banda mboka e banda kino lelo na tikala ko kata musicien moko ta dénoncer mabe. Bango balanda kaka mwasi na mbongo. Balongola musique na moto comme na loketo. Ba musicien congolais ba rozasulu na ba difficulté à ko betaka sur na kati ya mboka wana ya France. Par là, ce qu'on a condamné Fali Poupa. Fallait qu'il pas à s'entêter. Tant qu'on a déjà que non Zimbabwe, zone Sabwe, Madisabwe, Sabwe, fallait qu'atika à celui-là on a banamboka, bolingi nini, tout ça la nini comme ça bête après. Mais ce qu'on a des conséquences, vous allez beaucoup plus sur bango ba musicien. Bon, musicien mon côté congolais qui concerne ce qu'on concerne la France, va permettre vraiment facilement. Godin Poyi, il y a pasteur n'a habité à l'église nini. Joanna Godin Poyi sera au talangai. Aïe bake, aïe bandaka na docteur nanga na ba évangile na epo na mona nenye Félix Oazé quoi a bataille na plateau télévision. Il est pasteur, Félix Oazé quoi musicien mais Félix a soukola na plateau. Donc soit Félix a qui pasteur, ndé na kenda ko sambela l'église ya Félix Oazé quoi. Les verts immunité parlementaire ya Mike Ezala qui fait na ba irrégularité ebelé. Première irrégularité, ba lever ba immunité na ye sans que ba yo kai. Pour banda déjà comme menacé Moukeba qui n'a pas élevé ba immunité na ko lever ba immunité na ko longola yo Moukeba le baka na yeke boyebi sa ko dempo ceux qui a monique immunité parlementaire wana zaka alo bana ki kotikila ona ndako na ye il ko sala ye pasi ndi yango moni alongola ba immunité parlementaire à Moukeba na violation à article 19 na 61 ya constitution de loucher là Pascal Mukonkole basiliki de Pascal Mukonkole a été commis quand elle est na bureau de 13h à 18h. Mais Mukonkole signé Moukeba ya bimazo nganda kuna ye fo mama kokote e ko manke Mukonkole aboyi amikangeli na kati ya bureau nde abengi de lushile abengi lumbu abengi bunduki pona nini réunion batu 4 et bandi de 13h à 18h 5h du temps bazaka 4 pona nini bango 4 na bandi na Pascal Mukonkole yazali procureur général près de la cour d'appel de la Gombe yende moto yo tango likambuye comme kana maboko na ye assigné à l'ébola na motel boka na motel bo sala motel yende mta bengaka Moukeba na kati ya boloko kuna moto yo kaka ezalaka bonduki oki na utuko tanga esiko ndia tindeka mbala moko na prison tanga ke na prison kuna ono ndeko molendo sa kombi pe azana plainte na Moukeba ndakindaka yo kana ni kuna lumbu tango Moukeba ya bimi Cour constitutionnelle rendre arrêt moto ya boki ko exécuter yango zali komboya nani de lochile donc moni ba bureau ya Mike Moukeba bango mine ba fandi bango nyonso ba boyi Moukeba ya bi Pascal Mukonkole a complété de ça le dit que non makambo cour d'appel cour constitutionnelle à rendre et ko concerner kaka mondo sa comme et ko concerner mon a débattu mais la émission quelle escroquerie d'opinion. Ministre de la Justice, ministre de la Justice, a eu le prisonnier à sélectionner. Et la prison a plus de 8500. Mais qui a sélectionné les Libanais à Tiki Mibabasous. Alors, la moto, Bakarangite, Batu Bapota Mayaso qui n'a pas ma calabasura, Bapota Macolabasé, Bela, Hôtel Bamonte, Batu maltraité comme la Banzala, parce qu'il n'a hôtel à Bamonte, Bayaka, Fungoulé, hôtel à Bamonte qui t'a camindé. Peuple d'abord et Koufa. Et Koufa. Les ventres d'abord, nos familles d'abord, nos femmes d'abord, Tobala d'abord, Batubala n'a pas sa basse à Pembe, Babali basse à Pembe, Batubala n'a pas sa basse à Pembe, le Koleka Kingo Adon, comme Pembe Koleka Kingo Adon. Nana Yiba 15 millions, Nana Yibi Yabana. Comment on a dit? Boîte noire, avion président de la République, avion présidentiel, Kouya.
batu bakufa mutuka na ye kweya bayebisa biso ke no mutuka na babeta kyango masasi et like avion na babeta kyango masasi ezala kiboy ba makambo belé bima iloko ni banda ko luka boîte noire osoki ka boîte noire mona ndete ko yeba makambo nyoso. Après un mois, on a fini par retrouver boîte noire. Ce qu'on dit, résultat enquête, il y a boîte noire, on est sous câble. Avion présidentiel, où tu n'as pas un président qui s'est retrouvé dans la carte, avion pour y pas Koufi. À Koufi, tu as le bani. L'enquête, c'est la maté. Tu vas bomber Mosé Lelo, vieux dicapé, n'a pas de prison macabre. Tilelo Bassambarate. Enquête est fou, Mati Lelo, 19 ans, à Sambarate. Bon, on a des faits qui ont été bon enquête. Et quand on a monté, la personne a une autopsie de mort naturelle. Nous, on a arbitré biso ba voyou. Mais nous, comme on a changé de position, et ça, position elle a changé. Nous, on a essayé de la Kabila Maboko. Kabila Moni passe, pour mettre la Kabila Maboko. Les lois comme Kabila sous-souté, Félix Tchilombo. Et ça, distraction, à soi, embrayé. Et ça, bah, embrayement. Aluka et Luka Zoluka Tom Sazoluka Seni. Pour ça n'est Seni. Je dénonce. Beaucoup bananga te kena na ba preuve. Beaucoup dénoncer les accusations. Si on a dénoncé na accusé. Ça va rumeur. Et ça na dénoncé. Ba rumeur au lieu. Mukuna azo envié poste ya nanga. Nanga manda Cécile. Mukuna zo linga akoma place wana. Na ebiso déjà ko kozongote. Mais ça distraction, yé Moussa na ça ko kabolate. Mukuna bazalaka na ACC. Akabuli yango ya sali ACK baninga batikana ACC. Ayo ki personnalité akabuli na mwasi na ye akbali sur na église. Ayo ki sonita ayepe akabuli mana. Zela na mais non ba moni ba personnalité publique ba la vie privée. Tozo soki malembe to kende sana koma bisika na kokoma wana. Aye akamati kaka même muku na wana akabuli mana. Akabuli mana ayo ki sonité. Ah, comme on a dit, je vais pour n'avoir bino bien un pasteur. Hier, on a eu un landaka bien. La landaka est bien. Yemoko le bien. Mon colonel va bien après à la cradin à aucune saïma. Oh, tant on va bien à quel on est na cradin, c'est-à-dire pas à cradin bien. Mais il y a zongi sous la cradin. C'est que ma cambo évangile a tikina ye. Le petit que bien à sous pasteur à la ma cambo na te comme la macambo ya bali. Mais le col la botolier ba PC Henri Magie. Et ça comme on a bon na kabilat. Bienvenue dans Makasi Dabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Mossala, la qualité Nenge Sengeli, Yon de Gouza Nabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, Tozoumel l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez. Zoom Congo Plus, la Manap Nabino, pour la Zoomele. Bon s'abonner à la chaîne Abisso et YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télévision tout ça. Zoom Congo Plus, Zoomele toujours. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans votre émission la Masolo et Amboka, l'émission que vous suivez sur votre chaîne Zoom Congo Plus TV, la chaîne non alignée, la chaîne captée de tous, la chaîne EP Sarabino, véritable information vraiment na source na yango. Isa bongo musana bisoto mesana ko sel bino ko laksa bino ko yebisa bino maenini izoleka awa na République démocratique du Congo. Jemi Mankunga naza penzana esengo wana mingi ya ko présenter les bino émission Vraiment aujourd'hui je veux dire d'abord un grand merci à celui qu'on appelle mon DG Makous Excellence Bambo Tebele. Merci à l'équipe technique, je vois Eric pour la image qui toque vraiment merci beaucoup. Vous avez toujours pour accompagner biso. Aujourd'hui j'ai pour vous un invité si spécial bongo invité spécial pour Nanini. Bazawana pona kopesa biso basango nini ezoleka na mboka na biso. Il s'appelle Moustapha Azali, un résistant de l'ingraming ming babenga elle mukiste alobi eza état d'esprit na eto kobeta masolo bongo ya dossier ya Mike Mukeba jusqu'à présent on ne sait pas d'où en sommes nous avec ces dossiers, notamment makambo ya Delphin Kaimbi après 24 heures na ya suspension bakuti ya kukufa na résidence na qu'est-ce qui se passe toko tika te toko lobelaka makamugode pour continuer ko la problème ni quand il y a dossier il y a Mike Mukeba notamment on a vu hier que Mike Mukeba a pu écrire une lettre par rapport à makambo ezoleka to bo sanité dossier il y a beaucoup mestre commune ngali mati lelo ba Jean bazo boya ko sala vraiment solution nini ezoami. Est-ce que na dossier ya suka est-ce que il était-il nécessaire qu'au banda programme il y a 100 jours à saute mouton
vraiment pour que la population a souffrir. Parce que la procédure judiciaire est continue caca. Voilà, sans plus tarder, je veux déjà inviter notre invité sur notre plateau pour que tout cela n'aille. Bonjour Moustapha. Mbote Mama Jemima, mbote Bainaso Bakolanda Biso, mbote na découvrir qui na sima ya caméra et surtout le Kumozongana Yemoko Dieu tout puissant. Oya pesa biso mboka oyo Congo Zaïre sans qu'il y a tout na biso volonté na biso to linga ki to za la banane ya bakiki na to msuko za na posa neti ndo za bolinga na o mingi Brazzaville ngona oke robota manona Owando mais yelo biga bakite robota mana Congo Kinshasa et pas mboka Mobutu atikela biso mboka kitoko abaka na biso ba peuple grand peuple libre à jamais yango toko batela kaka mboka na biso toko saka mosala oyo bakoko ba pesa ki biso to sala pona mboka na biso mbote na yo encore une fois. Merci de Moustapha votre côté penza na mozindo ya masolo na biso to fongola vraiment émission na biso na makam oyo de réaction ne cesse de tomber par rapport ya concert ya Bercy et pas il y a ndeko na biso fali pour pas kuna na mboka ya mikili ya poto na France ba combattant ba saki désordre makasi vraiment yo mona kilika mono ndenge nini ba combattant ba rester ba bête même ndeko na biso presque à mort vraiment. Si mingi yo penza étant que résistant étant que la moukiste bande ko na bino pas zo ta mikolo ba biloko ba body soki ba polo ya Zaïre bazala ki wana ba beti bande ko na biso ba congolais vraiment ba pandi ba biloko ya bato yo na no nouvelle oyo zo ke ngondengeni bon to bongisa nana to bongisa sika koloba ke bato ba kolata biloko oyo ya Zaïre te oh biso to kolata oyo Zaïre tant to beti yango boye et la question que to boyi Congo. Non, tout ça ba Congo Zaïrois, ba Zaïrois né au Congo, ba Congolais to botamana na mboka ya Zaïre. To komi ba Congolais tongo ba changer constitution ba pesi biso ba bloko ya Congo. Mais to monique ba vrai Congolais ba Zaïrois. Oh non ça botamaki après 97 ba monsieur ba yaki na ba kuya. Na rappelaka yango toujours ba kuya. Ba utaki na bango soki wapi ba lokotaki na Uganda, ba lokotaki na Rwanda, ba zangaki nationalité. Alors tellement que pièces d'identité zala qui te faut kokotsa bango nationalité sikalo bango no so baza ba congolais na yo zala ki akomi congolais na zayi ko komi congolais na ugandais pe akomi congolais alors kozonga na likambo ya bandeko manifester faut que tout no yeba bandeko manifester pona nini pourquoi ba télémina ki concert a fallier betama parce que tout ko lobaka ka non ba wana ba manifester ki ba voyou mais je vous dis non ils na bato bandeko manifester tali que o atikala ko sala kutu na molongo ba résistante ka sa yaki ko manifester na bango pona nini. Le pays a des problèmes. Tant que tu pays n'a pas de problème, il a quitté karaté que musique, tu retires la musique. Attends, na ben nikuna, bah tu vas musique na ba téléphone na bango. Si ka fali pour pas wana, bon on se kamati na musique. Après on sala ta moi, mani eloko moko ya mokete, ata moi eloko moko ya mokepo na mboka te. Banda mboka e banda kino lelo, na tikala ko kata musicien moko ta dénoncer mabe. Bango balanda kaka moi sina mbongo. Balongola musique na mutu comme na luketu. Ba ibika mwasi problème la bangonde yango wana na komema yo na mboka Sénégal rokuta na Yusundur tala makambo asala na kati ya mboka na bango wana tangu Abdoulaye Wade ngaka violer Mobeko Likonzi monto liboso telemela Yusundur azalaki nani politicien ta encore musicien à ce moment là pona nini bangote ba dénoncer mabe lelo problème ezali entre gouvernement français na Mali. Keïta, Salif Keïta a dénoncé ma bé ba français ba ko sala na ngambu ya Mali. Ke bitumbeze ko sila te na nord Mali bitumbe ko sila te e ko sila te pona nini ba français ba yebi bomengo eza kuna bakindaka ko yiba yango alors pona ba yiba malamu il faut batika toujours bitumba. Ndenge moko biso pe awa ba bitunyo ba yebi bomengo eza na ngambu ya est pona ba pier yango malamu il faut batika toujours bitumba na ngambu wana. Alors musicien congolais nini a dénoncé yango. Atana loyimbo. Atana liloba asaka yango te mais Salif Keïta asali yango ndeko Moustapha na kato mo mutu ndeko faire gola yema makambo guerre na est yemba ngona lo ayemba yango la paix non la guerre yemba yango ndeko faire gola yokani ce sont des anti-valeurs de voilà qui par rapport à chanson wana yokani nzembo yango sikotala nzembo abetela ki mwasi na oya abetela ki mboka nini yokanaki asala ko promotion wana te akosaka promotion nzembo na abeteli mwasi okara ebeteli mwasi wana okara alobi makambo ya bozo ba pona ko bebisa éducation bana na yo na ngai ndi wana ko sela ngo promotion makasi yebana bon makambo afali zina ngono événement
batundi bo mona ngo événement et non événement na moi nanga réussite sur échec té so za réussite banane ba réussir sur les échecs banane ba échouer mais problème ezali na kati ya action se faut otalaka message et action est-ce que message wana ezalaki capté toté tala action au ba congolais ba sali na Paris message nango ezanini faut que luka soko comprendre message nango pourquoi ba français ba maintenant qui concert wana c'est parce qu'il y a eu des mains ici et là. Pour nous rappeler bien que héritier ngaka beta kaka pression ba combattant bango moko ba éviter ka concert wana mais pourquoi ba maintenir concert mais c'est parce que Mushikiwa ba confirme à sengi na ba français ba beta c'est ngo moi so no Rwanda pays anglophone mais une rwandaise présidente ya francophonie et le Rwanda photo bima na biloko ba bêtise na ba francophonie wana moi si wana asengaki fali ya beta ndeko ba confirmer que concert et lelo bakas babilo to beta mwana mwana mboka fali papa il faut devoir na ba nani na mairie à Paris il a fait ba 300 000 bazona zo comme ni les besoins avec 300 000 mais le qui me trouve ça zo bisanga na 300 000 300 millions akoka matango wapi pourquoi bongo tse ba charge na likola ba ibani et pour moi moi musubu zoba Marine Le Pen azoka na ba élection te banda tata na etilo bango bazoka na bango te Marine Le Pen wana afinga ba congolais que non ba congolais ba ki ko bebisa mboka na bango mais mboka na tongami na mbongo banani. Bon, on a besoin de te par on a des ba congolais to buki ngomuke fa ke ba buka ngo bien ko le kandenge to ando buka stade des martyrs un match avec Renaissance na imana donc ba buka stade fa ko buka yango pena bongo pena bien maintenant de Moustapha pona yo après cancer ya fali est-ce que de conséquences sont vraiment graves pour les combattants de zoka misusu ba ko expulser bango misusu bazo entendre bango na justice est-ce que vraiment pour les kapenda chapitre wana ba combattants baza kuna penza misusu ba kozonga ka notamment bokechu. Et là, on a encore bagé na kati na bango wana mingi bazwa mikanda bakoma na bango na ba nationalité ba paya. Baza ba originaire congolais mais de nationalité étrangère. Kokanisa te ke no ko zaka na tongo moko buba ko kamata bazongi si même sans papier na bisa ko ka kozonga te. Bato ba bisa ke bino ki ono baza na aéroport Lokuta congolais mon côté ba refoulé mon côté. Bakangaki bango bien sûr mais nangonga oyo baza refoulé so tali même bango ba ko makoma ba réseaux sociaux ya mutasuka uti ko confirmer que non ngie mutasuka la na kata kasho a uti ko bima donc il ko zana ngote ba bimi na bango tout ba ko refoulé mutu mon côté conséquence c'est ça ce qu'on a niveau nini ba musicien congolais ba rosa sous na ba difficulté à ko betaka sous na kata ya mboka wana ya France par là ce qu'on a condamné fallait fallait qu'il pas à s'entêter. Tant qu'on m'a déjà que non Zimbabwe zongi sabwe matisa bo kitsabwe falaka tika asolola na banamboka bolingi nini tout ça la nini comme ça bête après mais ce qu'on on dinga ba conséquences vous allez beaucoup plus sur bango ba musicien pour musicien mon côté congolais qui senga siko concert en France va permettre facilement pour ce batali o ba perdre na mokolo moko concert a fali ba ko permettre te monsieur soya falaki pas. Voilà, nous faisons de chapitre. Donc, s'il faut confirmer, bah congolais, mon côté n'a pas tout refoulé mutute, baza bango tout bisika bazala kana banda kuna bango, mon côté refoulé, ba tika loko sabisi ko sabiso. So ba refoulé ba l'acception bango na ba image non ba okita na aéroport Anjili, ba roté bango na pavillon ni na prison Makala, pour de prison Makala bien. Ba na pavillon 1 qui nous sommes na pavillon 12 sori 11 kuna botiko réhabilité, na pavillon 6 ba ko sabiso ti le basala rasu musalate, c'est l'instant tout de la casse ndevie. Mais ça la prison makale comme na niveau ni pour pas aussi ça les enrasouté 8 fait ça les et suka na 11 kuna banda pe ba plafond ko ya ti le no ba réhabilité. Voilà, comme tu parles de la prison, tozonga kuna Mike Mukeba l'honorable et Oumeli Mingi ne ko Moustapha to le miko ka ko bana 11h ko bana 12h na 18h vraiment nini kaka dossier nga Mike Mukeba komi wapi Godin Poi vraiment musala ngwa ya bonzambe ngo tozoyeba te on eza politique vraiment nani azofanda la dossier honorable Mike Mukeba à sa père de famille à sa famille face au kipene yango et komi kende zonga qu'est-ce qui se passe réellement pour la libération il y a honorable Mike Mukeba. Bon, moi, à chaque fois, je suis que ma tunda ou zonga pas en Zambie, ou à Pesa Rabiso Mboka au Congo, c'est qu'il y a tout nabiso volonté nabiso. Godin Poi, il y a pasteur, n'a habité à l'église Nini. Joanna Godin Poi, sera au Talangai, aïe bake, n'aïe bandaka na dotarananga, na ba évangile na epo, na monanenge Félix Oazé quoi, à bataille na plateau télévision. Il est pasteur, Félix Oazé quoi musicien, mais Félix a soukola na plateau. Donc, soit Félix a qui pasteur, ne la qui ressemble à l'église, il y a Félix Oazé quoi. Parce que le roi Félix Oazé quoi, la pasteur, on a compris qu'il y a une église na bango na tepo, ba yebi na bango même nzambe basambe la tepo, Godin Poi Oazé quoi, attendre sa Bible na TV,
alakisa Godempo ike akomprendre la Bible malamu te. C'est ka robisanga makambo ya Godempo ina Mukebai. Tozonga na makambo ya Mukebai mwana mboka o biso na soto yebike muta kubunda abunda pe abundaka. Mike bakangi le 16 septembre 2019. Lundi on a tous arabes surtout na cour d'appel tu ndimaka te ke Mukebai ko présent. Akendaka boloko pona balobeko imputation dommageable sur mwana mboka Daniel Monanteba. Alors, tu as attaqué la Cour constitutionnelle le 10 novembre, le 10 octobre. Tu as attaqué à Rewana, il y a la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Lever immunité parlementaire, il y a Mike Ezala qui fait une irrégularité et belé. Première irrégularité, lever immunité sans que y ait Natangela Rabino PV Bisika Balobaka que procès verbal, il y a Mike na tribunal Ezala raté. Mais Godempo est tellement que akasa qui a une image de l'Éternel. Ou a reculé sa frère qui a eu le bandal le comme évangéliste. Les églises naï. Alors ce que yon ngwa bo l'église na ko ka sauter. Les églises na ko bo ya peto ko ya na hote. Akasa ki assemblée provinciale à Kinshasa pe a reculé longola immunité parlementaire ya député provincial ndenga lingi. Po banda déjà ko menacer Mukebai ke na ko élever ba immunité na ko lever ba immunité na ko longola yo. Mukebai le baka na yeke boyebisa Godempo yi soki amoni ke immunité parlementaire wana izakazaka. Alors bana ki kotikila ona ndako na ye. Il ko ne sala ye pasi. Nde yango moni alongola ba immunité parlementaire à Mukebai na violation à article 19 na 61 ya constitution. N'étant tout attaqué yango na date ya le 7 février. Cour constitutionnelle a déclaré Arewana inconstitutionnel. Ndengeka kabiso bande ko lobake eza na ba inconstitutionnalité cour constitutionnelle peut à reconnaître yango. Alors tant ba attaqué Arewana na ba eza inconstitutionnel et ba déclarer yango nul et de nul effet. C'est-à-dire ekoki kozala na effet mon côté na nzoto ya Mike Mukebai. Ba immunité parlementaire na o balongola ki ezongeli na nzoto. C'est-à-dire ndenga fandi na kati ya pavillon 10 wana aza député provincial. Mais est-ce que pourquoi au moins violation à Mobeko. Moni ce que tant borando bakeno biso to lingara Félix c'était biso to le baka toujours bien Félix mais moni ce que lobi to baki na Kabila qui a respecté constitution. Mais ce que moni le loba to ba violer constitution. Député na ba immunité parlementaire na ye bakangiye ba fandise na kati ya prison. Pour cour constitutionnelle à reconnaître ba immunité parlementaire ya Mike. Bengo moni to benga maka biso nyonso na mokolo ya lundi, je crois il a ba le 10. To kutana biso nyonso kuna poete Mukebai il faut abima. Mais au moni beaucoup na wipa afande libor. Avec été yendenga bongo a libérer Mukebai te. De pression beaucoup na wipa a signé dossier le na cour constitutionnelle et qui est na cour d'appel. Et comme na cour d'appel écoutez na mona mobali moko boya mutete lande kwa mende o malanga. Ba benga kaye de lushili. Ya lobi jamais. Ngai ba ebisinga premier président ya awa ba lobi na ngai ke soki Mukebai na condamné ye na reçoit récompense. Ce qu'on a condamné Mukebai te jamais. N'a pas exécuté Arewana. Tobi na papa. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires à la minute et inattaquables. Alors il faut exécuter. On a bon ça va na rosala ngonga mokote, il faut na la plénière. Tout ça l'action moko boye na cour d'appel, ba juge na en plein grève ba magistrat ba yebisa biso ke ezalo kuta ba arrêt à cour et singa audience te ba longola romba moko. Bon le quoi ba lepe na grève mais auto kamata pe ennemi les attributs ça va beaucoup na na ndemushile fanda kimia mokolo ngonga bakosi la ngoma kamote grève ba magistrat si la raté et sili Benoît Luamba alobi au grève sili tata arrêt maman na ngai to komi mokolo ya vendredi to la audience à main levée vendredi le 28 to koti na prison makala na ke na salle foraine na kozela audience. Ba audience to zalaki programmer na zele ya Mike Mukebai boy ezate. Si kata on a bimé maman na kamati brasa na nga muindo nati. Pona Monique Mboka ekufi. Donc mikolo no somo komona na komi ko tambola kaka bona brasa ka muindo. E ko longa na boko sosote. Pour la nation est en danger. Tant moni cour d'appel et bandi ko torpiller ba arrêt ya cour constitutionnelle en tout cas la question na lobi na OK la nation est en danger, il faut que tout Congolais azala mobiliser bisika zali. Pour nous rappeler na bakongomani ke na mboka na biso ba instance judiciaire za 4. Toza na cour d'appel, toza na cour de cassation, toza na conseil d'état et ndaku yasu kezali cour constitutionnelle. Même Félix Tshilombo, Antoine Tshisekedi Mwana Etienne Tshisekedi de triste mémoire, bisika zali ayebi ke cour constitutionnelle ndelo kwasuka.
Moi, tu demandais quoi attaquer la reine, tu demandais quoi attaquer que non, azuité. Mais tu as confirmé que non, Félix Azui Zalaki nani cour constitutionnel. A confirmé à lui que non, Félix Azui n'a pas essayé beaucoup dit ici il y a Afandi. Mais c'est qu'à l'élo cour ou a rendre arrêt, juge ya cour d'appel. Donc le ko ya c'est moi nan souka. A okata a hôtel Milan. Ozomona gravité ya makambo ni sekezali. Mais ndeko Mustafa ce cour d'appel les autres kangaka. So c'est là cour d'appel, c'est là même mayo malembe bisika cour d'appel. Poto omona ki to koma ki mokolo ya mardi, to bengana ki mbangu ki to kende na kati ya boloko na ko loba na yo, na zalaki na banzela ndeko kinoko na yo, téléphone est sonné. Nani kuna ono soko yete dans 2 heures, mokeba zoli mana boloko donc il faut qu'on m'a déjà ba bimisa mic. Ah, to bengane belé to komi na boloko boye. Et l'autre côté. Oh non. Pascal Mukonkole siko mutu ya misato pour audience salemi audience a levé ba juge no so balobi ke non biso to ko sala mosala biso siko na bosembo to lingi siko yi makambo mo yibite to lingi siko makambo kanyaka te to ko libérer na biso mokebai de lushi na Pascal Mukonkole basiliki de Pascal Mukonkole ate ko mikangela na bureau de 13h à 18h. Mais Mukonkole signé mokebai ya bimazo nganda kuna ye fufu mama kokote e ko manquer Mukonkole aboyi amikangeli na kati ya bureau nde abengi de lushile abengi lumbu abengi bunduki pona nini réunion batu 4 et bandi de 13h à 18h 5h du temps bazaka 4 pona nini bango 4 na bandi na Pascal Mukonkole yazali procureur général près de la cour d'appel de la Gombe yende motoyo tangu likamboye ekoma kana maboko na ye a signé ale bolanda mututel bokanga mututel bosala mututel yende mta bengaka mokebai na kati ya boloko kuna mututel kaka ezalaka bonduki bokina uti kotanga yesikoyo ndi atindeka mbala moko na prison tanga ke na prison kuna ono ndeko molendo sakombi pe azana plainte na mokebai mutakindaka yoko yenda ni kuna lumbu tangu mokebai abimi cour constitutionnelle rendre arrêt moto ya boki ko exécuter yango zalaki kombo nani de lushile. Donc moni ba bourreau ya Mike Mukebai bango mine ba fandi bango nyonso ba boyi Mukebai abima. Pascal Mukonkole a compliqué de ça le que non makambo cour d'appel cour constitutionnel à rendre et ko concerner kaka mon sa kombi et ko concerner mon antébaté. Mais la ebisio quelle escroquerie d'opinion. C'est on a ba fandeli likambu yango. Mais oui, ba fandeli yango bazali. Mais ndeko Mustafa to tukala kana dossier wana vraiment pour na kolobara makambo affaire en justice. Est-ce vraiment nde tozola nelo makambo Mike Mukebai openzo ke na malembe akobima kutoko bimate dossier makambo saute mouton vraiment. Est-ce que vraiment na makambo ya justice ba bi état de droit? Tu fais vraiment confiance dans la justice congolaise pour que makambo ya saute mouton vraiment ba kobimisa penza ba solo ba kokata likambo pe ya ba solo. Moni makambo saute mouton wana saute besoin na makambo saute mouton. Encore rappelé bien que tout le baran a Félix na mars 2019 qui urgence c'est là qui saute mouton te urgence c'est là qui maison préfabriquée te et Mukebai ya le baran yango kala qui saute mbongo maison préfabriquée ba yibi yango déjà ba tu ba finga reina TV alors ba yango qui saute mouton wana eza lokuta ba tu ba finga ki melo to suki wapi et au sale maté za blague biloko mona ba sala na ba interpeller DG ya lokuta ya ba blague mais eza ba blague tika ba G. Aloba qui est moko 2020 année de l'action. Année action liboso. Année action liboso ezali nini? Akangi ni kin ba etona batanga rasote. Action mi balé alobi ke vina biso dépendara na Israël. Action ya sali. Action ezali ko flouer peuple congolais ba tape œil. Na koloba na yo. Yo kasi ba DG ba kangami wana ba kangi bango nani. Bango ba extrêmement ngalo bim. Rétro commission ba bandana na kamba rétro commission bo kangana ba to ba kameta ba rétro commission ba to ba bimisa mbongo banani. Ne bo kanga ba innocent. Bah déjà on a bien sûr bah porter bah chapeau ya batu monde ya mboko non bon ça va ngana ndimi ko porter chapeau na kei usoka bango makambo so bateke ba kufa bango moko te ba yebi bisika mbongo ekendeli problème iso ngi bo sala makambo so ya nini ya bo luka mi ya mbongo ya 100 jours boko na présidence ba kuna botika ba déjà mi ya mbongo 100 jours ba na présidence on a présidence on to moni moko chef de ngana yebite tala zela programme à 100 jours nan institut qui yango chef de l'état financement programme à 100 jours et bien na wapi na présidence kasi sou bongi boluka bango na présidence na moni ozo na 15 millions était loin de là makambo 15 millions bolobi likambuya
100 jours programme à 100 jours ils allaient qui programme d'urgence à chef de l'état et là qui gouvernement financement nango et outaki na gouvernement et outaki na mboka oyo présidence kasi so bolingi audité bo banda konat bo banda na présidence bo tala banani nana tala ki chargé ya bo faut bolanda traçabilité mbongo wana fallait que to pesa combien 10 millions na OVD OK mbongo nana kende ko kamata mbongo wana akamata ki combien déjà OVD akamata ki combien te bokanga bango est-ce que moto wana OVD ou bien il y a OR ou bien il y a un soki na moto il y a Safricas ba c'est bien bazoki combien et pour dire combien bimak na caisse à l'état tu quoi ça biso parce que ma maison préfabriquée bo ça biso combien na niveau ni bo ba que ça 3000 le combien il y a botongi combien na kanchati combien botongi déjà na kanchati tala boluka bozunga na présidence botuna kuna ndeko Kamere ndeko Félix Tshisekedi bangonde baza mieux placé pour répondre biso na mituna oyo mbongo wana ki wapi bango bayebi que to pesa ki combien bato na basaleli combien et puis na rotuna ministre ya justice na vice ministre ya justice a kotala ba prisonnier à sélectionner et na prison baza plus de 8500 mais à sélectionner ka ba libanais atiki basusu alors hôtel moto bakanga kite bato ba pota ma yaso ki na prison makala bato bazoka ba pota makolo basé belé kwa hôtel bangote bato basa maltraité kuna banzala batikenda hôtel bangote balia ka vungule hôtel bangote kitaka mindele tap hey biso belo kone ko lekate. Voilà, ndeko Moustapha Fabouala, en tout cas, que le Bapenza pour que la Imboka, que slogan balobaka toujours le peuple d'abord. Le peuple d'abord est Koufa. Et Koufa. Le ventre d'abord, nos familles d'abord, nos femmes d'abord, Tobala d'abord. Batubala na posa basi apembe babali basi apembe, batubala na posa bako mapembe le koleka kengo adondo, bako mapembe koleka kengo adondo. Voilà ndeko Moustapha Tomoni, ndeko Delphin Kaimbi a koufi après 24 ans naïe, il y a suspension. À se retrouver tokutie pardon na ndaku ya kokufa babomi empoisonné asi azaki na malade to likamboni bon et zaka ndeko sa moi passe kotala alaki chargeur renseignement akufi ngali wana yeko sana nga passe na motema te komona Delphin Kaimbi akufi na koka nga mawala te po demia po na boyebi biyo yebi sangwa demia na mboka o boyebi makambo Delphin Kaimbi sala batu na demia général ya demia pelaki mande ko leka kuna ata kufi yaka na ndaka bato epa bomata akuta na bango kuna ba pesa na mbote soki bebo ko na malamu soki ko na mabe yimo ka yebi bisaka ko akuta na ngokuna sikande ko sanga pasa kufi le kwa Hitler nali kambona na mutima akufeli nali kambona na mutima tobita kufeli nini pasi nzaza ko na place wana na yebi teza corona politique to nini banquette ezo continue zela nanu de quoi yokana avokota parce que enquête kobeta masolo enquête te bande vérité kaka kobeta masolo enquête te na mboka obalobaka masolo enquête te soki babi enquête c'est que dossier classé yo so yoka enquête mona mboka obasuko na soka bapesi résultat enquête na bada otangilo ba enquête banda tino bakomi président enquête ali boso 15 millions obi mutapekisa kabiso tobeta masolo 15 millions za pisiko a commis procureur général près de la cour de cassation a voté na mati a eu promotion pour appeler ça surtout beta masolo 15 millions ba fongoli enquête mais ce que bisanga banda ba fongoli enquête on a tiré l'autre commune le mois de mars résultat zani nana yiba 15 millions nana yibi yo ya bana parce que moi na té boîte noire avion président de la République avion présidentiel ekweya batu ba kufa mutuka na ye kweya ba yebisa biso kino mutuka na ba beta kango masasi et l'avion na ba beta kango masasi zala kiboy ba makambo belé bima. Il y a une boîte noire. Aussi, la boîte noire est makambo nyonso wana. Après un mois, on a fini par retrouver boîte noire wana. Ce que c'est résultat enquête ya boîte noire on est soka wapi. Avion présidentiel où tu ngaba ngé donc président ko se retrouver na kati kuna avion ko yepa kufi. Akufi to ko lobani. Mais enquête salamate batu baboma musée lelo vie di kapé na fanda na prison makala. Tilelo basambaraté enquête efungwama tilelo 19 ans asambaraté bongo ka ya Delphin Kaimbi nde bongo enquête et ko yana ngoto bako la biso ka rono izano e bako biso na autopsie ne za mort naturelle et résultat autopsie za bongo mort naturelle ou bien on ba empoisonné qui bilo mo bongo ko bimata et c'est bako biso ni voilà ndeko Moustapha par rapport à enquête yo lobi que bako mona to mona so et romona na tête enquête na mboka la biso ba fongoli enquête c'est que dossier classé so ka ba bien enquête c'est que sili
15 millions enquête ti lelo yate avion chef de l'état ko ya enquête ti le résultat yate bon siko même mamango beso enquête ya nini ya soti mouton résultat ko yate Ndeko Moustapha tokozela kaka parce que mon président lobby état de droit toujours à total quand c'est état de droit bon ba 15 millions enquête ti lelo to comment na niveau ni tokoyeba yango ndikisa motema azokende malembe sana na bokonzi tokende malembe azote ya kape évangélisation peut pousser na malembe po mikolo akomi makasi na ba verset biblique politique et comment changer ba pasteur ba kotima ma politique parlons du pasteur Mukuna yemoko chef spirituel ya ACK kotima ma politique alongwe na ngambo ya PPRD à côté de ngambo ya cash tokozwa ba image avec la régie ba kolakisa biso ndenge nini Mukuna abande kozala daki pene ya PPRD tokomona vidéo ngo soka zaki nana ni pour faire trouver tout juste ndeko Moustapha tomoni vidéo pasteur Pascal Mukuna zaki na ndeko Wivin Moleka bazalaki na penda bazaki penza nyonso kotiti ba pese bokonzi ya renaissance mais lelo a changer ngambo alobi non abande kokosa ye a comme na moto ya ngambo ya cash vraiment ozomona changement immédiat wana te mbala moko changer kuna pemba moko bakati yo élection ya président ya FC Renaissance bachelie moto moko pembeni Henri Magie a PPRD comment histoire wana penza zo penza ndeni monia nzambe akuma makaka po na biso nzambe bakoko na biso akosaka te yango mikolo zoya to changer sous style après singa mundu to ko bando tambola makolongulu po to landa ta simo kimbangu po na monike makamno so nzambe aloba akosaka te mais mutuna liboso na kotuna et d'ailleurs na ko féliciter no Pascal Mukuna félicitations pour asali mouvement citoyen Mukuna pas comme le go la biso na ozela yepe na action na osombele déjà bakaliko na osombela Mukuna bakaliko ba siffler na repesa e po tokende action na palais de justice faut ça l'action moko boulwana na Mukuna po Mukuna comme mouvement citoyen lobby ya finga ki lusha lobby ya finga ki filimbi ya finga ki biso ba mouvement citoyen benga ki biso ba voyou po to yebisa ki Kabila a respecté constitution le mot comme na ngambo en 2015 aucun parti accompagné biso na balabala parce que balaka na balabala les alaki ba mouvement citoyen le 19 le 20 le 21 janvier 2015 to zala na balabala to tia ba vie na biso Angers et le kwane simbate Kabila a modifié le kwane te loi ya Evariste Bochabe elekate kengo wadondo loba lingala na Sénat mba liboso na yo ka fait kengo loba lingala alors Mukuna a traité biso ba voyou le comment na Mukuna ko changer position eza position ya Libumunde a changé Mukuna ya senga bato betela Kabila maboko te Kabila moni pasi bo betela Kabila maboko lelo ekomi Kabila susute Félix Tshilombo eza distraction azo ambrier peuple congolais eza ba ambriement aluka eluka zo luka tomso zo luka seni posa na eza seni je dénonce bokolo bananga te kenaya na ba preuve poko dénoncer eza accusation te so na dénoncer na accusé te ça ba rumeur eza na dénoncer ba rumeur oyo Mukuna azo envier poste ya nanga manda Cécile Mukuna zo linga akoma place wana na yebiso déjà ko kozongo te pour ba réveil bo moni déjà makambu oyo nanga sali biso mboka ya 85 millions d'habitants 18 millions kaka ba voter mais akabuli le bato ba voter ba leki nombre ba voix pesi bato leki nombre bato ba votaki donc l'église de réveil déjà échoué to repesa tour na ba mumpe to ba musulman Mukuna déjà to longolo place wana yango mona sali mouvement citoyen na ye asobenga ngo so réveil patriotique eza distraction nini Mukuna amoni yelelo mabe et pas Kabila o lobe zalaki malam Bola moni na trouvé le pas Kabila o amoni malam et pas Félix et on ne peut pas combattre oui amoni malam et pas Félix au retour au combattre Kabila te ozana Félix Tshisekedi au tourner naron pour Kabila lobi que Félix est un partenaire et Félix abi Kabila est un partenaire naï do bato Kabila wana bato na ba ko beta biso na balabala ba gaz ba nini ba obi sangwa gaz à jaune na rouge bon soko zu ya blé yango soka na zolo na munoko na misu toli ba couleur wana nyonso mais c'est Kabila wana esila te ezali na rozonga wana Kabila wana akomi le partenaire ya Félix consultant na ye yango mona pesa ba idée que non sori ka Kabila yoki Félix yoki que tozana marche ya voyager a bise gentini annuler marche
Voilà c'est pas boule Kabila pesa raye. Que non, yo ko sana na pays té, yo voyager, bon ba tika ça marche na sima. Allez, ba repensa ba na balabala. Consultant na ye. So yo roboya Kabila ondima Tshisekedi ndengeni. Mais bon on ensemble, on va travailler ensemble. Donc nous na za pièce ya distraction oyo ba bokili bino ce qu'on a marché. Siko awa pe baba obi baba ke biso muku na marché ba longoli pe bazolinga pe ba longola. Mais za distraction, ye musana eza ko kabolate. Mukuna bazalaka na ACC. Akabuli yango ya sali ACK baninga batrena na ACC. Ayoki personnalité akaboli na mwasi na ye akabali sur na église. Ayoka ki sonita ayepe akabuli mana. Zela na mais non ba moni ba personnalité publique ba vie privée. Tozo soki malembe tozo kendezana koma misika na kokoma wana. Aye akamati kaka même mukuna wana akabuli mana. Akabuli mana ayoki sonité. Mais il faut pas nous na FC René. Ah comme on a été ils ont pour na baraté bino benga pasteur. Yenga na landaka e bien. Na landaka e bien. Yemoko le bien. Mokolo nzamba benga ka azalaka na gradin akumisa imana. Oh, tant nzamba ngwa benga ki longolaki na gradin, c'est-à-dire fakati ka gradin libela. Mais ya azongi suna gradin. C'est que makambo évangile atiki na ye. Botika ko benga ka Yesu pasteur azaka suna makambo na te comme na makambo ya bali. Mais lokolo ba botolier ba pese Henri Magie. Ah, ezaka ba ngona bango ba na Kabila te. Kabila mo zo on a bango denga lingi. Donc la pesa ki liboso ke boma imana. Apesi ya mibale ba sala renaissance. Amoni ke ya rediriger renaissance malamu te. Ba longolie bati Henri Magie. Ezaka liboto na bango te. Asante ko na ye ba ko tambola bango malamu. Yo pona yo penzo zo croire que vraiment mukuna penza sala na ba mascara. Mukuna azo ambrier biso. Omoni pongana ndimaye ayebisa biso réellement mabe a trouvé pas Kabila. Mustafa tozo chuté bongo na suka émission na biso bourgmestre yangali makino l'a suspendu ba agent ya commune yangali ma bazo travailler tozo le kozo mona en plein ezalaka pose enthousiasme ezalaka na commune yangali ma ezali sous-souté comme on le dit bien les Congolais communément appelé commune présidentielle vraiment où en sommes nous parce que tozo kité déjà na suka émission na biso ko ba kutu mambango emate likambo saki bakanga commune wana ezalaka sous ya kofunga mate ba tia drapeau UDPS na commune yangali. Donc ça dit que personne est comme la République de l'UDPS. Et na mitu na ba suspenda garçon wana bourgmestre ngalima wana ba suspenda et pona nini oh makamba kin bopeto mais Gentini ngomila ko sakana na ba congolais alors ko sakana na ba kinwa yemo ko faka bandana ko se suspendre non yemo no Gentini ami pesa suspension makamba kin bopeto wana pour yemo d'abord muto ya liboso yeshwe na makambo wana yemo no yeshwe tambola Kinshasa mobimba banda Nangalima kendeti na maluko kokuta commune ni ezali popeto ki commune ya proposata ata devant bureau numéro Gentini so ki mbule noki na Kinshasa oyo keneli beso hotel ya hotel de ville za kandenge ni bon sika yemo Gentini akomona nanu place ngo bisika ala kisabiso na devant bureau na makambo sali akendi akota na kata commune ya hotel de ville ya Kinshasa wana o mona ndenge ezali même hotel beso ko mepesa suspension na yemo Gentini badala ko mepesa suspension yemo comme il peut sa suspension et puis bakenda ko sala lancement kin bopeto na bangona na bandal ba bengi Félix Tshisekedi yo moni même bezo na ko lobe Félix a komi pesa bablo makambo bablo ko moko na comprendre mutanya inauguré ntela na ya 2 mètres a bengi Félix tibo ko mona mutanya inauguré toilette le pont na ye a bengi Félix tout le monde mutanya inauguré toilette le pont na a bengi Félix alors makambo kin bopeto lelo gouvernement provincial a ko déloger ceux qui 12 personnes ba fanda la place wana te. Merci. Pour nos kin bopeto mon ya suka penza pour na kin bopeto. Kin bopeto za échec depuis lancement nango. Car mon gars mokolo Gentini la monga na tongo lobi que non plan na ye na Kinshasa kin bopeto ba déjà a échoué. Donc ali ba libérer biso bourgmestre commune Ngaliem. Oh. Na Gentini na ba bourgmestre ne so ba longwa. Pour kin bopeto idée ka il beso na pour mon ba bourgmestre wana. Bazota sala musala en violation de la constitution. Pour mutanoma bango za Gentini ngobila. Or mobeko likonzi ya mboka na bandela yango nyos ba ko violer yango soka zalaki mwasi nde to mema pas docteur Denis Mukwege pour réparer violation il y a appareil génital il y a constitution na biso. Merci de Mustafa, nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission de la masolo ya mboka mavato kabana ndeko Mustafa za la mokisa bi eza état d'esprit pe résistant le bano ya soukezani nino ko ebisa batonyo so ba kolanda na mikili ya poto pe partout dans le monde pe notamment ici dans la République démocratique du Congo. Message nangé zali et pande ko Félix Tshilombo Tshisekedi. Papa, ozo sentir que gouvernement est tambola malamu te. Ba ministre bazo baté ba sa musani. Bazo baté ba sa musani. Papa, signer ordonnance portant fonctionnement gouvernement. Wana sous FCM ta pétition.
c'est ordonnance on eza oyo kaka Kabila signé en 2017 tant ça le gouvernement yaba Tibala tant mon temps nommé Tibala premier ministre ndi asali wana mais so yaye na babiluko asika tozana ministre intérieur tozana vice ministre intérieur tozana ministre délégué na intérieur tozana ministre près du président de la République babiluko wana ezalaka te sko ba attribution na bango eza nini pesa bango ba attribution. Comment est-ce que possible tout musalo ko pesa bango yo on nomme mutu okotse na biko mayebiti na kata biko on sa musani ndengo moni lelo ba ministère ba ko buma na bango ba ministre ba ko ba na te o ministre vice ministre de justice qui na prison kuna Célestin Tunda lobi na tindaki mutu te donc Monique andi mo na loi vice ministre mona na petit na ya bitinda do sona lingi na tindi songa na sana tante na tindi donc moni ba musala l'état donc nyoso wana zani ni président de la République ndaka cause. Alors message na yo ya liboso yangwana ya mibale ojiga ki na bakongomani ke oko respecter constitution mais on a bandi ko mona o bandi ko torpiller yango article 1 ya constitution le bique tozana pays moko laïque tant yo otanga ka ba verset biblique po o sepelisa ba chrétien et bongo bato vuva motie bango wapi et bongo ba musulman otie bango wapi bongo bato pe basambela kate otie bango wapi et on est dans quel pays où ba okanga batu sans quoi bakanga matu ka batu na mutu ka bakei nao ba lève ba na on a benga enlèvement c'est là quelle arrestation té moi na uti ko ça l'examen naï asi ça ko zonga ndaku ba enlever ba tie na mutu ka baki ko bombo na kashoa lufungula na biso kashoa lufungula wana la ka bosoto moko ngana kanga makuna na bi kashoa lufungula moi na uti ko ça l'examen na nzala a ko zonga ndaku bakangi na kashoa lufungula 4 jours akoliate akomela maite asali nini asali le côté bakangi batu bande ko ça nini surtout ba boko sala couvre-feu ba lobaka krito ko sala couvre-feu pona likambo boy. Toi là les cambotés problème les na mboka te beaucoup kanga batu boko teka bango la makasho sans raison pour la nini na kanisi makai basala ka biso na période ya mwana mobali azaki na minini na lufungula wana fo la kanyama ba kombekena bino lufungula no mwana bino azawa ba ko benga kuna $100 bobimi ba okanga 12 20 $100 bobimi ba aventure na ngezonga solelo alors et ko sala pas sur ça mwana Félix Tshisekedi et sur ça mwana ya Etienne Tshisekedi nda na pouvoir makambo beko salima nya ko lobezate to benga mututu na vigilance citoyenne, la nation est en danger, il faut que la nation. Non-assistance d'une personne en danger, bakangela rango. Siko non-assistance de la nation en danger, to resuka nango wapi. J'appelle tout le monde dans brassard noir pour nakolakisa ke tout ça indigné na situation au mboke ko traverser les lots. Merci. Voilà, cher internaute, comme bon na suka émission na biso je mo funda, zaki na loleng. Pour présenter l'émission là au baimboka bolinga kamini kolanda mingi bande kubotana ya photo bolinga koyeba mingi makamuni zo le kanakati ya République démocratique du Congo otobengi yango moboko donc source ya makambo beleza na rande awa na République démocratique du Congo. Je veux dire un grand merci à l'équipe technique mobile. Je vois Eric vraiment merci donc accompagné que monsieur image plutôt vraiment musala et merci na botanité pour sa moto na DJ merci beaucoup. Résistant Mustapha vraiment pour nous accorder les bisous penza tant on a tout passé na émission ali na bonne sanité ko pesa mbote na batu nyonso balanaka Jémi Monkunga dans émission na biso je vois Jean-Pierre qui est une Dixon depuis Boston je vois Jean-Claude Senobo batu nyonso balingaka Jémi Monkunga vraiment merci beaucoup na moni na États-Unis na moni na France na moni na Belgique na moni partout dans le monde bon continuer toujours pour s'abonner massivement à la chaîne na biso Zoom Congo Plus TV vraiment merci beaucoup. Avant de kabonner de Mustapha pesa contact na yo poto kabona na yo ko za malamu mingi bato ba ko za posa ba contacter. Ouais, en tout cas ba kongomani ba ko za posa ko contacter biso et surtout pour na ko dénoncer parce que bato moso azala likambo mais ako ba ko lobate. Biso to ko dénoncer ma bébé sekezali. Plus 243 89 92 31 570. Plus 243 89 92 31 570. Voilà bandeko botika la malamu to continuer ba sujet ebele to ko ba fayu loazo lobate a fait 5 ans to lobako mokonzi ya mboka ayibinde mbongo ya kesi ya l'état akosi biso na ba soki moto est-ce que ezaki urgent ya kosala musala wana oui to botika la malamu portez-vous bien bye bye vraiment merci beaucoup ndeko Mustapha et à la prochaine. Merci maman tokutana na mikolo minyali koya pour yeso rozonga te soki Congo ebongiti Congo fe bonga. OK bye bye.